eloko esalami samedi eza consultation populaire oyo tosalaki mokolo ya samedi parce que tolakisi na face du monde ke biso tolingi chef de l'état azalaka moko nde na yango nazoyebisa bino ke ntango bozomona mwana mboka Jean-Marie Kabunda atunaki peuple la vie alobi ke bino bolingi libala wana bwe est-ce que boboya yango bien omoni peuple congolais balobi ke toboya yango anda désordre nde nsima yango Jean-Marie Kabunda alobi est-ce que bato bapiye mboka oyo bayibi misolo ya mboka bolingi bango bavanda awa nde peuple congolais balobi ke awa tolingi koma lisusu bato wana te jusela sala nini esala ya mosala na yango nde Jean-Marie Kabunda place ya triomphale parce que Etienne Tshisekedi wa Mulumba discours na ye ya liboso ezaki na kati ya triomphale na discours na ye ya suka ezaka na triomphale nde omoni Jean-Marie Kabunda baptisé kombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde apesi kombo alobi ke triomphale eza su triomphale te ekomi Tshisekedi wa Mulumba ser combattant Jean-Marie akendaki na bandundu directeur ayi ya chef de l'état azali kuna asali mobilisation bayambaki Jean-Marie Kabunda soko moni bana bandundu basepeli bayambi Jean-Marie Kabunda kitoko nde ozomona basali population ya kosakana te bato bazali kuna bayembeli nde Jean-Marie Kabunda azwi maloba alobi ke awa makambo ya libala eza lisusu te napesi message na ngai na FCC makambo wana eza lisusu te coalition eza te cher combattant tango zomona Jean-Marie Kabunda azobimisa maloba na ye pona koloba ete awa makambo ya libala wana eza lisusu te parce que coordonnateur ya cash ye wana Jean-Marie Kabunda tango zomona asala ni abare yango cher combattant lobi bonne information ya bino mokonzi mboka akendaki mobembo azaki na Angola akendaki Angola ye kosonga na pokwa azongaki na pokwa le bishop de l'état azaki na Angola cher combattant pona koyebisa bino ke match eza kitoko président Félix tango azo voyager yebela nazoyebisa bino abe shole azalaki na kati ya plateau epa Israël Motombo abengaki ye abe shole ya yaka tango abe shole ye cher combattant ayebise ke yaka mais namoni bino boza na souci ya koluka dialogue na kati ya Congo nde babandi émission tango Israël Motombo cher combattant ekoyebimisa lettre oyo ambongo komelaki Kabila yebiseke Fayulu azala deuxième vice-président Kabila maintenir toujours majorité na ye nde omoni abimisi mukanda wana abeshola kimina micro nde sangwa landiye alobi ke zonga. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes berceau de produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret ya solo oyo ya poso ya mama mwasi kitoko poso ya mwasi oyo mpenza bazali kolula poso ya mwasi oyo mobala kotala ye alemba te poso soko otamboli masanga nsima ewi yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store na baproduit alimentaire oyo ya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise ewi nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na yo ezali oh yes olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa secret ezali kaka moko Eden Store.
ya kopesanga micro ya ba osokele na micro wa merci beaucoup. Bandela information malembe cause de la JTT information kito akimina micro bandela idepes viva abeshola azalaki na kati ya plateau babengisaki epakisani motombo sur base yake parce que bango bazala posa koluka dialogue nde abimisi mukanda oyo abeshola akomeli kabila na mukanda wana premier point bakomeli esengeli kanoni Martin Fayulu deuxième vice-président kabila maintenir toujours majorité na ye chez le combattant nde omoni abeshola ntango omoni mukanda alobiki etangela mukanda yo okomi yango écriture oyo eza ya nde bala moko asiliki abimina micro ya studio nde bala moko balande izali moto balobiki pesanga micro ya bato ozokenda wa nde yebiseke pesanga micro nde ozomona abeshola aseleni atomboki chez le combattant awa mais c'est la belle. Oui, il y a 13e mairie. Où tu peux sentir ma sœur réunion sur merci beaucoup. Hello papa, soyez malembe. Quand vous vivez là, c'est-à-dire que la cité est bien. Il ne peut se vivre. La soirée bisabino que mais c'est la belle moko il y a 13e mairie. Asante ba masende asante bango ayekolongisa bango bazemi simanango ndeto moni ambongo apesi instruction babengela ba maser bakomi kolala libanda lokola ye apesi bango bazemi ande zone komona nde bomoni Jean Lycée Mbusa ayekoyokela bango mawa apesi mbongo na ye bakele koluka ndoko na cité ana zwa bisabino ke catholique comme divisé ana zwa bisabino diocèse ya Lubumbashi bauti ko saisir papa makambo nini balobi na kati ya communication wana saisir papa balobi ke esengeli balongola ambongo diocèse ya Lubumbashi balobi ke balongola ambongo pourquoi parce que ambongo tango azalaki na kati ya aza cardinal mais makambo nyonso aza na katolike azoko kosisango te mobulu eza na katolike azosisango te mais ye azosinteresse ka na politique nde omoni akomeli papa mokanda alobi ke longole shole na bambongo parce que bango nde bazobebisaka to katolike oyo mpe ya mbujima bango mpe basali message na bango balobi ke biso tokodépendre lisusu na Kinshasa te biso tokodépendre na nini na kabina bango mpe balobi ke tokodépendre na kabina nde baboyi déjà catholique comme divisé. Bien sûr, c'est bien que makambo eza akoyi okotuna nkulu pour le père kosala nini pour le père koboya ser combattant nazo ebisa bino ke mwasi akabila linga akende wa akende kiba abimeli nzela ya Braza tango akei kuna bekolo ayebisi mama ozokenda okenda kosumba ni ozokenda libanda osala ni zuka nde akende kosumba akende koluka ba mercenaire nde bakangi ye bayebisi ke zonga na bamikanda nyonso babotoli yango bapase po nyonso babotoli yango bayebisi ke zonga ser combattant na zoyebisa bino ke Kabila alinga voyager avion logistique na ye ezaki na bamunition na kati nango bakangi yango na bamunition Kabila aza na 2500 militaires oyo Kabila aza nango kuna nazoyebisa bino ke Kabila awa bayebi ke Kabila okobima te nde omoni Kabila akomi kolela ke foati a consulté makambo consultation ezate chef combattant chef de l'état yebela a prolongé 3 jours le binde fin ya consultation le binde fin ya consultation lobby eza fin ya consultation ya chef de l'état parce que le président Félix a prolongé 3 jours nazoko yebisa bino nayebisa bino ke mokonzi ya mboka azo vendredi oyo semaine oyo eza semaine ya suka mpona gouvernement ya FCC nde nazwi na yango communicateur
deuxième vice-communicateur, il y a chef de l'État. À ce message, à l'objet que, tant que nous maquillons le premier ministre, nous maquillons le rapport au thé, pour nous dire que le premier ministre a eu la majorité, le rapport est à quitter. Nous avons dit qu'il fallait bientôt, chef de l'État nommé informateur. Nous avons dit que, tant que nous avons bouté au Kistin Kabouya, tant que nous avons bêti le ministre des Finances a bloqué les travaux à chef de l'État. A bloqué les militaires pour les ministères de Mboka. Ministre des Affaires étrangères, Maman Toumbazenza, a outil pour ça. Kopesa instruction que ça ne passe pas battre Kango parce que mon collègue a signé avant qu'il a signé déjà passeport dans 99 dollars de 250 et combien 99 dollars. Je vais te la mon cousin beaucoup comme viva viva nous avons bisabino que président João Lourenço a salué message ni na lobby que nazo pesa instruction na ministre intérieur na ministre de défense a ebisi bango que mon tata moko ya Kabila akatsate bango nyos ndio bomo chef de l'État que na kuna boyeba que le reste ça la kasaya boyebi yango a lobby parce que Kabila tindaki batukuna et lobby que Félix a un poste bouleversé le pouvoir de yo. Nous avons dit que Félix c'est mon frère. Nous avons dit que Félix avant comme président. Après président Yangola, ça soupe Azuma Maloba. Azuma Maloba le Bénin. Alors dit que mon tata FC s'attaque sur Brazzaville. Oui, et quand on président Zambie a dit que mon tata il y a FC Sakatsa Maloba, Akatsa, jeune combattant. Ah, bah, comme Kabila, comme Kolena, ou Janana, Nakacha Palena, Nazabino, que Makamboisa, Kito, jeune combattant, Nazabino, que FC Sabakomi Kolena, parce que chef de l'État, bientôt, Bazoka, Bangwan, en raison. Dès la Yangon, Nazabino, que tous à la soudée, tous à la derrière, disons, Yamokonziambo, Yamboka. Président Félix a la bonne volonté de Congo. Assumbili biso bato ya sika. Kabila a sali 18 ans na Mboka oyo. A sali ni na Mboka. Mais décembre oyo tozo yamba 9 abia ya sika. Bobete na mokonzi Mboka moboko. Parce que président Félix pour l'information na yo auti ko signer partenariat na Chine. À chaque auti ko signer partenariat na Chine. À chaque province 5 000 maisons, 5 000 maisons. Combattants. Généraux, quelques généraux ougandais, à commélie bango mikanda, et puis bango que azo occupé la binoté, azo négligé bino, no moni Richard Kasongo, a outi ko bimana média, Kasonga, a sali message na ye, a lobi que wonyoso a kosala mobulu mbuma na zo, to na Patrice Emery Lumumba, azaka na lufu, na zo ebisa bino que mon papa wala lobi message. Parce que nous sommes derrière les chefs de commandant c'est Fachi Ben. Moi aussi, à mon président Mboka, à Kendaki, dans le centre, il y a maman Yembo, il y a maman Mobutu plutôt. Parce que on a fait des gens bons, pour bon Sakuna. Dans le Bissabina, que ah, on me salue aux Andes. Pendant le Suki, ah, merci Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mkwantombolo Mouamai Wakaninga, le grand prêtre. L'homme est à Angola, c'est là qui a l'air-retour. À Zonga qui a 16 heures. À l'écart qui biso na Ponga Biawa. Vitesse. Tala Chikata. Kakaboy. Tala.
embouteillage ezalaki ya suka mais na 0 minute embouteillage na nzela esi biso nyonso mituka pembe tala shika tosakani batoboli yo libu bomeka osakani batoboli yo libu mbumu na nzo osakanaka na bokonzi ere azoya ozala Jean Pierre Bemba ozala Kabila ale mutuka pembe mokonzi ale namoni yango fara fara chauffeur na ngai alingaki akwesa ngai na mai nalobi telema foto mokwantombola komona nga telema biso oyo omoni ampasa nani eglise oyo ya soni omoni mai wana tolinga tonagena moto alobi telema wana mokwantombola komona totelemi ozotalaka shika tabo mokwantombola nakobanga lumbe mwete oyo koya nango boyaki bino nyonso bana kina Lorenzo alobi ezala Nemi Mulanya ezala Shadari muntu akatisa te oyo akomeka kokende na Angola mbuma na nzo bakotobola libumu tokosila na awa nazoyebisa bino Sasungu eso alobi mutu anyate pa na ngai te tokosila na kisha baba kiungu wa kumwanza ye pa alobi Kabila awa te atongaki ndako wa aya kozwa babrodi na yo atikaki ya kozwa babikumba na yo otikaki na lupangu Kanambe otikaki brodo kuna akendaki yoka akendaki me bakangi jet na ye awa na ministre na kati balobi ye akendaki na sea afutaki biye na sea lokola mutu nyonso jet ezala awa na aéroport na ministre na kati Fachi azoyeba ndenge nini Fachi azoyeba ndenge nini likambo mangwele Fachi ndeko na nga nazosignale yo Kanambe politi mwana Marceline na tonton Mutwale est-ce que yo yebi Marceline oyebi tonton Mutwale nzoka baza barwa problème toza nango tozo répéter chaque jour eza problème ya baoccupant na baautochtone les Congolais 100%. Félix aza Congolais 100%. Franck Diongo aza Congolais 100%. Jean Pierre Bemba Congolais 100%. Mukebai Congolais 100%. Moïse Katumbi Congolais 100%. C'est quoi problème toza nango ezali ya Madame Lioko. Yoka nazo yebisa bino origine ya Lioko aza mwana oyo balokotaki ye na Rwanda boyokanga bien eri nani General Mayele azokende kozwa kore ya Biarimana akomi wana moni mwana moko azolela na kene Rwanda engerengere General alobi me mwana oyo azoyemba kitoko boye ndenge ni atindi 4 soda ya TSP bozo mwana wana ingere wana mabunda liyo bayena ye bamatisi ye na avion bayena ye awa siko general atuni mwana oyo nakopesa komoni sikoyo koko grand-mère ya General Mayele kombo na ye Mabunda Lioko ndelo bina pesa mwana oyo kombo na ye Mabunda Lioko yango bomoni lelo tokomi na occupant moko na ensemble Mabunda Lioko balobi histoire oyo soka yo jango azoseka makasi Lioko bizu lumbe siko awa toza na papa moko aza na 40 suki ya mutu ataka yango yo assassin de naissance tueur des avions abomaki avion ya Biarimana aya beti Antonov ya mokonzi ya mboka aza spécialiste ya kobeta ba Antonov nazoyebisa yo tambo mwana na yo lobi napesaki 2000 ekomi 24 000
okofuta ngo avec intérêt. Maman moko pe a poto ayaki lobi apeselaki ngai na compte na ngai $10. $10 eza na 20 000 ekomi 44 000 okokufuta ngo na avec intérêt. Papa moko mukolo ozosente azoboya bana eza oza irresponsable tambo mwamba tala bato bazodirige biso chambre haute na chambre basse les étrangers toye kozwa bagénéral ya lukuta ya barwandais général moko bazobenga ye mpanga mpukwa munene aza tala elongi mwindo mpukwa munene na général moko bazobenga ye zoro bato wana bazotia piscose na kati ya mboka na yango ipo bozonga epa na bino yango toyebisi bino bandeko na ngai état major général elongo kuna ekomi na kankokolo eza sengo te contrôle ebandi bakosa identification militaire la police changement de commandement de la police tina souciate po bapolisi nde batikali na barebele vrai ou faux omonaki na makala policier moko azobenga ye o bapeteke pa population Baleine capitaine Baleine mokonzi ya mboka azoya ye alobi bokende kotala moto ye apesaki nga peto te peuple alobi mbo tomisio en charge babeti ye babuki ye makolo na mabaya babuki ye maboko il paraîtrait à profit que son âme repose en désordre. Merci beaucoup le peuple Koufaki. Maintenant tozo kende Ngobila merci obandi kosala musala mais musala ozosala tozomona kaka kolona peluso na limete naloba nasakola tolobi boye Chantini Ngobila obandi koyokola siko kotravaye mais faut travailler landa na weji oyo ya Kolwezi Muyeji Richard Muyeji azotravaye kitoko vrai ou faux? Vrai. Asali le président po ya kosakana te po wana babengi yango pont d'alternance eza poto Kolwezi lobi Muyeji abengi ngai tala ndeko soki na vami komona pasi te alobi bonjour monsieur Jules bonjour je suis très content ndenge ozotala ngai nde ozosala ngai ngai nakomi kosala ye merci beaucoup Muyeji ozotravaille kitoko il faut maweje jeunesse landa exemple ya Muyeji ya Kolwezi Chantini Ngobila landa exemple ya Kolwezi à tout monde tubone mbele azotravaille bien mais landa exemple ya Kolwezi yango nazoproclamer premier gouverneur ya Congo a travaillé kitoko Richard nawe sobetele maboko meilleur gouverneur de l'année deuxième Atuma Tuboa Congo central sobetele maboko ndeko troisième Maweja Junes na Mbujimai po yezo sasa bila Baza 26 na suki siko 26e Chantini Ngobila allez 25e so ouais photo kanga parce que hier ils ont préparé bitu mais bitu mboko bunda na États-Unis d'Amérique okobunda na IRSS okobunda na Chicago so criminel okobunda na Israël yo tala est-ce que okobunda na ba combattant verdi tala so ouais biso tokozwa nde tikumbuchi tokotia eboy ok tala mwana naloba nasakola omoni bokenda kofunda ngai bokenda kofunda ngai ke jira lobaka mabe
nalobaki mpo na liyoko bofundaki ngai mais ti lelo nazelaka convocation namonaka yango te lelo bofundi Augustin Kabuya tozozela 5 millions de combattants tala na procureur oyo kosimba dossier wana akotikumbushi na deso tala tikumbushi ndabofilme lumbe oyo koya lumbe ikoyo nazotiela chalamwana yoka biloko basalela yo mama yoyoyo biloko banyungula mama yoyoyo wana eza population moto azoye biloko banyungula mama yoyoyo biloko basalela mama yoyoyo chala mwana bozoyoka chala mwana tala yaya filme nanu batu naloba filme kotoyo naloba chala mwana azalaki mwasi ya kabila oyo ya mutu munene sikoyo chala mwana akomi mwasi makangu ya mwana ya kabila tadi ozwi papa ozwi na mwa nde obeba na se lelo lumbe tala Dieu merci continuez lumbe oyo koya IDP c'est viva combattant d'élite la CP lelo na président J parce que lelo lobby quand même total qui ba erreur na biso nyonso omoni rango tozo rangia wa bazolanda biso même na famille omoni papa ba maman baba nesika moko bazolanda biso yango quand même lelo la CP la président a maîtrisé lelo masse parce que ya lobby ye muto azoloba te population muto azoye UDP c'est viva. Combattant de ligue, bonjour. Combattant d'actualité politique, Nabiso, Nazoe Bisabiso, Nabino, match comme elle est. Mokonzambo Kakokene à Kenangola, à Keko signaler Laurent Lorenzo, pour Nabanama ya Matuza, Baya ko sécuriser, Tobengi, ma frontière Nyonso. Plus pas aussi, Moussou Bazala déjà na Kishasa, Nazoe Bisayo, Kalamingite. Mukolo moko kolela na munoko yambo yango nazoyebisa yo soko so comprendre politique te tala basini di combattant d'élite awa yeba déjà nazoyebisa yo match eza mobulu bolanda kikadima oyo afe perde bolanda kelobi même na top Congo a propos na ya tengiaki tolobi engagé kaka ye moko ayeba kala mingi te mokonza moko ndenga so consulter yeba déjà semaine yasu ceux qui baïete batika la carte toujours libanda na ba idée na bango wana papa na koyebisa yo muzitu azola kisa toujours quand même bazana kindoki ya makasi yango mona ki na sepeli na Peter Pam auti ko gangela bato église catholique alobi c'est la toute la première fois na to mona en Afrique bakanga muto catholique à kota boloko ubi akenda ce pays mais cette fois-ci na Kinshasa ba membre catholique ba ko sala bango bekolo parce que bazan exemple ko pesa bisoté boyebaki ya mbongo même na ba télévision alobaki la neige moko alobi pour être professeur atangisa oh tobengi na ba école catholique il fallait azalaka membre catholique et ça tribalisme comment yango bakoki ko pesa biso comme exemple té bakoki ko jouer pe médiation té na République démocratique du Congo Kobo sanate basango babotaka. Chole afandi na nani kota campus kuna azana banebe Cardinal Mosengo mwana na yetu tanga na classe moko textuellement Mosengo IDP c'est FIFA combattant d'élite
tokoyebisa yo Fatou Beton l'homme de Bic Rouge parce que oyo tobenga merci na Baba Kingu ndenge lisusu lobi alobi Kabila soka za mobali bango na ba Claude Muyambo plupart aussi na Katumbi balobi Kabila soka azali mobali aya na Katanga mais ba bien akola la pongi ata muke soki aligné akene na village ya ba musée village ya musée zali ya lobi azali mwana ya musée akene na musée alapesi exemple leki na ye moko Zoé azali tout près na oyo tobengi village oyo ya ba musée pourquoi ya kate toye komona ete ya lobi azali oyo tobengi Katange mais azokene kotonga bandako na Tanzanie il ne peut se vivre na koyebisa yo même ba congolais oyo bazo soutenir Kabila kala mingi te nzambe alingi kokitisa na ye devant bango parce que biso tolingi ete bato bayaki Kongo na mukolo badégage mboka mais basango tobuki déjà Kabila makolo bango balingi bapesa lisusu beki yango toyebisi même na bamembre ya catholique bokeba tokolia comme nyonangu il de paix se vivre combattant d'élite na koyebisa yo bouti kolanda bino moko dossier ya mama Chalamwana yango ba mama ya PPRD lobi basalaki sitting bakendaki tina bureau ya ANED pone fisco libération ya Chalamwana yango tazoyebisa ba mama ya PPRD bisika bazali bakeba toye komona ete bino mutu bozo kotolore o tobengi buzoba parce que mama Chalamwana alobi na caché azui caché ya 11 000 $. Merci na congolais oyo auti ko répondre Chalamwana biso ba congolais nyoso topesi yo longonya parce que Chalamwana merci na congolais wana za na Afrique du Sud na yebi bien bisiko zali na pesi yo longonya ndenge répondre Chalamwana congolais wana azali o tobengi voyant a répondant ngo ikasange est-ce que boyoka ngo ikasange alobaka lisusu mais congolais wana auti ko répondre Chalamwana likambo ba solo likambo ya libanga o Chalamwana ko boka o libanga Chalamwana ba komi ko discuter o tobengi prix après les habits komi ko sala nzembo pour ko finga chef de l'état pour nani abangi na yo ko banda ko lancer Chalamwana kati na téléphone amoni ya za milisia lobaka mingi mais na minute azui congolais oyo akangise na munoko yango topesi congolais wana maxi mingi bisiko zali mais to sengi na justice et ça la musala na ngonde to kopesa bango exemple Papa Wemba bakangise pa bato akimbangi 7 ans balaki asalaka album ya photo oya elongi ya Jésus mais alakisaka oyo tobengi église kimbangise bakangisaka ye mais ndenge Chalamwana ke le plus loin ya kolakisa même ba photo ya alternance na kati ya oyo tobengi ya nzemu na ye tosengeli Chalamwana bakanga ye ande combattant olingi bakanga be bakanga nayebi te soki nazoloba mabe nazoyebisa yo mpo nayokaki baauditionaki ye formule moko etamboli meme na basite oyo Chalamwana balibere elobi tosengi na bapegere bakanga Chalamwana obe bakanga ye te soki balingi bakanga ye to manifeste biso so olingi bakanga tokobangisa topesi mise en garde na bato ya PPRD topesi mise en garde na bamo basakanya Foruma Kambere parce que na déclaration ya Jean-Marc Kabundu oyo alobaki na terrain oyo alobaki na Bandundu oyo alobaki na Triomphal alobi asengi na population bolingi population bango moko basexprimaki devant Jean-Marc Kabundu balobi esengeli bato ya FCC nyonso basala bango umugama plupart aussi bakendaki le plus loin kolobete coalition entre FCC Cash abuo mais siko Front Kambere alobi biso mpo na coalition tokotika te tozelaka Fatou moko aloba olingi Fatou aloba na munoko ni mais vendredi akoloba na nzamba kopesa etorte bobosana te na sortie médiatique ya Fatou Beton alobi boye cette fois-ci message oyo akosala même nzambe likolo akosepela nango makasi yango omoni akimi mbangu na Fatou toloba Fatou azalaki na Angola papa nayebisi yo natunaki yo tolobaka ngo encore boyeba bien relation bilatérale masolo ebetamaki déjà butu même oyo bakobrandi na télévision diplomatie boyeba lobango eza te nayebisi yo Kabila atika mandefu ebele parce que aza premier kuluna il fallait que ne kosalela biso bila parce que Kabila mata akita kala mingi te bazosala yo umukama parce que nazoyebisa yo même la communauté internationale
communauté internationale balobi cette fois-ci commanditaire parce que lobi nazo ebisa bino munene akatisaki samedi akatisaki munene azali lelo mokonzi mboka azo consulter là tozoloba moi ça chebe azala kisha mokonzi mboka il faut consulter na ebisi okabila kobika yango monaki Eman Cohen azalaki clairement na ba parole na ye alobi azo sepela na mokonzi mboka na ndenga azoko azali kobuka oyo tobengi munguna na esa munguna alela ai lokola mama Maria mamemaka na mapeka nde président Gilles alobaka bakende na victoire babami mama Maria na mabele mama Maria lela ai mais na Saint-Ignace mais lelo Kabila bazoko dépouiller ça alela ai mokonzi mboka na bato FCC tokanisaki baza ba professeur baza ba intellectuel mokonzi mboka dissoudre oyo tobengi assemblée oyo tobengi intellectuellement président Chilobi ayebi bisika tozalaki balakisa biso Jani Mabunda akomi kokanga bisaka aokanga alongola bafoto na babiro na ye parce que bouti koyoka monsieur oyo basoulevé po Jani Mabunda azala liba parce que badepute baboyi balobi toboyi tozala bachômeur oso mokonzi mboka dissoudre boro biso tokotikala bachômeur il fallait tolongola individu lokola Jani Mabunda liyo kombo ya bato papa na koyebisa yo il fallait to soutenir Fati par rapport à nini parce que alingi biso ba congolais pe azoyoka biso papa na yebisi yo mbutu ekotaki même na état major général yango monaki ba rwandais oyo tobengi oyo bakotaki na se armée na biso oyo baeko infiltrer armée ya biso ya FARDC ne fiske Kabila apesaki oyo tobengi mikano po ete na discours ya mokonzi oyo abetaki ya 6 minutes po basala oyo tobengi attentat bato bayaki kopekisa Faci abeta na discours ya 6 minutes wana Faci abeta discours ya 6 minutes alinga panzama itoleka mais badosaki ye yango monaki na koyama parce que Marc Amer auti kosala tourner na ba frontière nyonso auti kotika bana mai oyo tobengi même armée ya Africom auti kotika oyo tobengi armée ya États-Unis d'Amérique auti ese ayaki lobi na Kinshasa papa nazoyebisa yo discours ya le 20 na yebisi yo biso tozala na opération toyebi pa papa nalingi a partir lelo lukata ko matamo na tirage liboso ate ya ndako ya tamwe mwa na yango tolobi boye UDPS viva ndeko na ngai tous les combattants avertis nani passeport ekomi $99 tekata mai somba passeport po bazoyebisa ngai badélégation zokende ti États-Unis ya ba 16 na kobanda tobeti tour na 16 personnes tokozonga botozi 10 tobeti tour c'est-à-dire posa na passé bango moko bakondo futela biso babi parce que c'est sengote tala sans formal TV nayebisi bino luka passeport po tokokende na bino nake natiki bino na Californie naye kozoba mosusu natiki na Belgique nake boy me moto akima tokei tokozonga eza mboka na bi merci kolemba viote UDP c'est viva UDP c'est viva combattant d'élite toye comprendre ete bato FCC nzoka bazalaka mayele te bato FCC bazalaka mayele te boute kolanda na remi ya ba brevet même ya ba généraux mais on a dit bato FCC mususu bazo so président Gilles akoyebisa bino bato FCC mususu bazali bazo soka na époque na bango bamanda kosoma même na badiplôme toye kokamwa oyo tobengaka ndeko na biso oyo tobengi ya seni aéchoué nanga azokima klaso na bandaki kosalisa élection azobimaka mutu ya su papa baintimide yo te ndenge ozali wana outi na ekole ya Etienne Tshisekedi wa yango tolobaka tokobangisa papa babangisa yo te parce que ozali mwana kina solo papa landa Jatini Ngobila aza clairement alobi biso nyonso oyo tosololaka na mokonzi mboka azwaka likanisi malamu mpe tokotaka bareunion mpona kosilisa likambo ya bakuluna lobi na sambula nazalaki na Pascal mama moko azosola na chombo alobi c'est la toute la première fois bandanga na ya Kisasa nang te nasola na chombo na Pascal mais lelo nazosola na Pascal grâce ya Faci ayebisi bana na ye alobi apatie lelo moto na koyoka soit disant bozoloba likambo oyo yo soit disant ya Martin Fayulu na kobeta bino chikumushi ande plupart aussi na uti kola na musique asali déclaration alobi yepe
azosala oyo tobengi azoconsulite bato horizontal potela no baterme nazoconsulite bato horizontal nazocomprendre te papa nalobi bato alamuka balingi bamema moko na sansi niki balakisi kikwiti morgue eza te me bato bandundu okende bosalisa bamorgue tozala bato bandundu ebele na pouvoir kimbuta mushoro aza gouverneur pendant 37 ans ata morgue minaku oza wapi topili mbemba boza wapi jandilingo bila boza wapi IDPS FIFA. Il fallait tout le belape bandeko na biso to bengi ya bandu. Voyez ba bien. Biso o to bengi ba autochtone ya bandu tozali maele. Mais na yebisa yo o to bengi maboko makasi to memi yango tina kozanga moya kotonga même province na biso. Kaka ndako ya rectangle oyo hotel oyo ndeko yo hotel o nani muzito asalela biso eza pe rectangle. Kota yango carré zaka na balabala. Place na pe érosion salemi. Oya kenda bandu ko mona ngo érosion salemi pembeni ya hotel o ya muzito. Mais nazo ebisa yo les seules provinces doit qui na ba diriger bele pe ba travailler na époque ya Kabila même mort que zate. Yango na ko ebisa yo ba bangi na munu to simba na main dans la main. Cette fois-ci batu baya ko grimacer biso te baya ko la biso esprit tribalisme te. Grâce au bolani ba autochtone bolani ba ndeko na biso ya banu balobi grâce ya mokonzi ya mboka pour rekoti awa na bandu grâce ya mokonzi ya mboka bakomi ko réhabiliter même na nzela IDPS viva kombata tombola loboko likolo ganga ba na yebisi yo na minute tozo bang élection te tolobi élection na minute yo Fatou Beto akwa battre bango ande bolanda ki ba image ya makala ya elengesa bolanda ki be bolanda ki te plupart aussi marche salama ki samedi bolandi yo bolandi te nazo yebisa bino élection mobimba yango bolanda ki image ya Goma bolanda ki be bolanda ki te yango na yebisi bino ko bange lumwe na kana biso na kala banguna kombata na ko yebisa yo zala calme. C'est là toute la première fois que nous sommes aux États-Unis d'Amérique, nous avons une transition. Quand la transition, nous avons un pays d'Afrique. En Amérique, nous avons une transition. Grâce à Motema Mabe, Obama a un Motema Mabe Maka. Il y a un conseil même africain. Il fallait qu'on soutenir Donald Trump. Azali Kabonabiso Afrique. Tu as le droit de soutenir 100%. Biso Peto Ronima Joe Biden a attaqué. Parce que pour la Chine. Chine yemo ka tolo baboye soki Trump azongi ye Chine akokweya mais na sepeli na présence oyo tobengi ya ndeko na biso tobenga Poutine azoloba ye azozela kaka vrai résultat yango moni même ba français balobi ete ye azopenche côté oyo tobengi ya Donald Trump papa na yebiso Donald Trump aza ya nzambe papa bake badécouvrir susu babilete na bapoubelle lobby na ndenge akosakana te FBI yango tomonaki trimo yango nalobaki maman ezalaka na badictionnaire oyo tobengi vol oyo tobengi corruption bamo nyonso wana yeba deja bamindele bautilize yango maleme ande mpona lelo ngai na suki awa merci. Ok, merci professeur. Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings, il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste votre bête à Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous, Tindika TV, number one.